contre la compétence. Je jure solennellement devant Dieu et la nation de sauvegarder l'unité nationale. Allez, mbote balandi Bomoko télévision et c'est encore que vous allez belé na midi lelo après la pluie le beau temps vous allez en direct na Bomoko na ekolo tozo kabola makanisi na ba congolais sur bazote la biso mbote na merveille katumba mbote na Gédéon Tula na bande kono sur bazali kolanda biso na midi lelo to kabola makanisi lelo vraiment moi mingi spécial dans ndeko moko azali awa bo découvrir azali invité na biso ya mingi mais lelo tozali moi spécial to kanisa makambo ebele na ye elongo na ba congolais no sur bazali kotala biso na midi lelo to pesi ba congolais no so mbote bisika sur bazali kotala biso besoin na biso na TikTok, na Facebook Live, besoin de biso na Facebook, besoin de biso na YouTube, besoin de biso na Kinshasa, besoin de biso bisika ndenge na ndenge à travers mokili pour la émission Bomoko na ekolo. Merci na mokambi ya chaîne oyo le PDG M. Jean-Paul Ilunga Chivila to pesi mbote na confiance aux ali kosala biso to robeta masolo ya mboka. Avant to kota na kati ya fief ya vive si na biso to lobela d'abord commune ya Nsele. Omoni balobaka boye. La loi est dure, mais c'est la loi. Na commune en télé, ils ont un terrain à Bibois, ils ont un terrain à Kama, ils ont une autorité, tout batu minene, bazwa mabele à l'État, batonga bandaku. Batonga bandaku, batonga ba cité, batonga ba hôtel, batonga ba terrasse, batonga ba flat, batonga ba restaurant minene, na mabele à l'État, na Bibois, na Kama. Mais la vision mokonza mboka, son excellence le bourgmestre a commune à Nsele mon mboka Franck Mbo atali abinono waiza mabele à l'état mabele à l'état bazwa rango boité mabele à l'état mokonzi azarate pour akanga yango mabele zali à l'état a eu décision à celle-ci réunion ba notable non sur commune à Nsele atali si importance ya mabele parce que commune à Nsele bazana zando monene te commune à Nsele bazana ba plutôt minene te abandi ete ya kosala ete mabele wana ya kama mabele ya Bibois ezo azongisela ngo l'État asali mosala azwi traiteur akei ko buka bandako wana nyoso oyo babengaka ba homme fort bakangaka batonga bandako batonga ba hôpitaux batonga ba restaurant batonga ba hôtel pour ba intérêt na bango pour passer l'intérêt public ba passer l'intérêt na bango comme autorité municipale abi na autorisation azanango étant que mokonzi ya commune a solo la gouverneur azana ndingisa mokonzi ya mboka akete kobuka bandako wana merveille sur photo na monango abuki bandako wana nyoso oza na terrain ya Kama oza na terrain ya Bibois po ete azongisela l'État mabele na ye bonde batonga bandako tala bato makasi ba généraux ba colonel bato influence onga mutu boye onga boye or que la loi est dire c'est la loi mabele za ka l'État ba pris que za yo mabele à l'État ce qu'on a autorisation l'État ko permettre yoté ato tongi bisika ya l'État yebaka so tonga kiona kimoyibi et que l'État za la retraite ata l'État lali moko l'État ko lamuka l'État za na pouvoir abuki yango wana abuki yango ezongi azuma belana zongi sela yango l'État beaucoup mais azuma belana zongi sela yango l'État wana musela ta tracteur azali ko buka azongi sela l'État mabele wana l'État oza mabele na yo mais asengi na l'État boye biso bana Nsele étant que beaucoup mais c'est biso bana Nsele tozaka na zando monene ti yo bato bautaka célébrer ka zando bautaka célébrer na ville asengi na ba autorité na président de la République tout la gouverneur batongi la bana Nsele zando moko ya monene et permettre bango basala ka bazando oyo ba ya centre ville yango souci ya bourgmestre ya commune ya Nsele mon mboka son excellence Franck Mbo asengi na bakonzi ya mboka na asengi na gouverneur asengi na mokonzi ya mboka soki bakoki kosunga bana Nsele batongela bango zando monene na terrain oyo ya Bibois na terrain ya Kama oyo bato makasi bakangaka yango na mabele ya l'État bakomisaka yango ya bango sans autorisation mais bourgmestre azwi autorisation ya kobuka abuki bandako nyonso wana bozali komona bandako nyonso wana abuki yango azwi mabele ya l'État azongiseli l'État mabele no yango oyo mais ngata ke mokonzi ya commune asengi na l'État est-ce que kosunga te biso bana Nsele otongela biso zando ya monene elotolongwaka zando tolongwaka Nsele toyaka ti Gombe kosombaka biloko so otongeli biso zando awa ekosala biso malamu yango to féliciter son excellence le bourgmestre ya commune ya Nsele mwana mboka Franck Mbo na musala kitoko azali kosala na commune ya Nsele azali bourgmestre ya Yambo oyo apesi mituka assainissement po ete commune ya Nsele ezala malamu azali moto oyo azosala ete insécurité sila na commune ya Nsele bisika wana
bana kuluna babata makebele bata mabe ba criminel babata makebele yango abuki yango pote nsele koma ya kimia sele koma kitoko kimia kota na commune ya sele azuma bela l'état azongiseli l'état mabele na ye asengi na l'état atongela bana nsele kaka zando monene et permettre bango basala kabasha tozana mona mboka Serge Taboko yazali moko décidé moi commentaire muke mbote mona moko Serge Taboko. Mbote de Kobron, merci pour l'invitation. Permettre ngan na salama remercier Penzambi grâce à ele tozona lisusu ambate mboka oyo ezali pasi pe mawa to ali kubika lokolo na kati ya zamba même na zamba o babenga lokota français dans la jungle kuti ali bien komona nyama moko boya boti bana akoza na epé un animal faible c'est-à-dire groupe catégorie lokola ya ba animaux domestiques vivant tout ça mais komona ke azali na bande kolanda documentaire moko limbisanga na moni ni ba girafe oya kamoleona place azalaki ba léopard bazalaki azimona na matisi likolo moko parce que baki ke moi naza fragile na ta moi na bakoze bakobrote mais aza mulai amatisi moi moko et documentaire ande inspiré kinga makambo bien mais nyama waza na ba défense pendate azo yeba kobatela mais biso na Congo le peuple n'est pas protégé. Nous sommes tués chaque jour. Tous kufa lokolo banyama, tous kufa ranzala, tous kufa masasi. Malheureusement encore, bazali ko se prétendre ko diriger biso, ils sont en collaboration, ils sont en partenariat avec Baburu na biso où tu comprends ministre des Affaires étrangères rwandaise Ayaki Awa. Donc ça dépasse l'intelligence humaine. Ça dépasse. Mais caméra télémélango. On a des distractions. On a des politique en Autriche. Donc il y a des côtés mais des lignes la gestion moderne. Il n'est pas d'accord. On est embarqué. On est. La gestion moderne. Si on va dans quatre sika, au moins que m'ambazo ça les autres c'est pour la montée de démission là. On dénoncer une démission. Il y a des stratégies à diaboliser. Bon, sous même bazar la quatre âgé. Nengi zali wana makambo ya nini état de chaise on a bango na bali prolongation bazali à chaque fois bazo ça c'est lui qui est là na oki azo ko sabato azo lobi que azo pesa ba leçon ya kutako ko kota gouvernement en contact tout ça baso bazo ba vio ba kambebele na oti ko za ministre économie a ko ko sombela biso ba vio fufu ya pamba masango pamba azuite donc ils allaient passer avec ba ko ba zoba ba kizengi soka lekia le mot français na kitoko na bi ke batu ba ko yoka bango malheureusement yango tous on ko ba ko bunda etumba parce que ça peut pas continuer comme ça nous sommes déjà sacrifiés ndeko ngeto zali beaucoup faut te zaka le kwa mtu so kufana à part que groupe moko ya batu nke de bali ko mona ke moko zali bien parce qu'ils ont la facilité de voler de mettre la main sur les ressources où ils allaient à bisonyoso l'économie en mboka ils construisent ailleurs bazo ça ba fête Nicolas mais la majorité des Congolais n'a même atteint 95, plus de 96 ou 18% bazali konyo comme makasi to liko konyo comme penza mutoko santé. Très bien, merci. Moi mutuna moke bana commune en Sélé elongo na bourgmestre na bango mwana mboka Frank Mbo. Ezana terrain moko ezala kuna, terrain Bibwa na terrain Kama. Ba homme fort ba kangaka yango sans autorisation ba mais pas d'autres biso ba image ton lo babwe ba tongi bandaku ba tongi ba flat ba tongi ba restaurant ba tongi bisika biloko ndenge na ndenge même pe même sur insécurité na kati ya commune ya Sélé mais bourgmestre c'est l'état qui numéro 1 ya commune wana talabité mabele ezali ya l'état comment ko tonga la mabele ya l'état sans autorisation azuni ngisa ko buka bandaku wana nyonso ba hotel ba flat azongisi l'état mabele na apesi l'état mabele na yango wana au moins ba image apesi l'état mabele na ye masengi na l'état ete batongela bango zando ide wana omoni yango ndenge nini oyo bourgmestre commune ya Sélé asali kobuka bandaku oyo eza na terrain ya Kama na terrain ya Bibwa po ete azongisela l'état mabele na ye l'état atongela bana Sélé zando yo moni ide wana boni nangana za président ko ba terrain c'est des acquis terrain un espace pour la réserver na j'ai tout ça terrain à l'état terrain l'état ba homme fort ba e ba tongi likolo ba spolier yango très bien OK so ezali na logique wana biso to soutenir makambo ka ezali ya malamu mais néanmoins to boya nde ba acte moko ezali ponctuel topé ya ba trompe l'œil du cosmétique du populisme c'est-à-dire quoi le bourgmestre certes le bourgmestre c'est une autorité politique administrative mais c'est un travail singulier dans la collégialité et que ce qu'il est démontré que Batouana bazana ba papier té batunga ki na qui la biso ton passer azoloba bazana ba papier té batunga ki na ki yanke parce que bazana ki ba bénéficier ndenge pe bo bazana bénéficier régime oyo
même mon qui même tango ya régime Kabila espace au côté à hôpital à Kitambo on a si on a mon qui ndenge bakabola ki yango ceux qui zana lolenge wana l'état senga zonga na ba droit ta tuba l'état ça dit peuple ça dit go bazale ba représenter peuple atindi bango bazaba na misala basala pour l'intérêt à peuple tozana ba mboko so kotambola ba commune de lokola peut-être quartier na nazali na sans fil tozana même commune masina na des choses na ba terrain puis ce terrain au moins espace etika ki côté à Pascal wala yango comment pour les bien so bisanga espace agglomération munene bongo donc projet na mutu ya bato teke pour préparer ba athlète parce qu'il faut un espace ezala bana baka ya kusakana biso tozoki chance pour na ba province to tangi na école catholique chaque école catholique a un terrain de football au coup ta place ya bana ba ya kusakana ba espace ezala pour ba dire que bazo préparer les élites ezaka ka bureau te mais même makolo c'est-à-dire sport bakambo nyonso ezali bien donc au monde pas na biso lokola na quartier na fandi ezapeka wana te ba quartier nyonso ya Kinshasa ba niveau ezala kate mbula soki nuki bato ba débrouiller ka bongo kota bandaka bato kota bandaka bato espace bana basakana ezala kate donc on ba risque lokola pas na ngana sans fil wana moi pas espace mo ezaka ya babenga ngo terrain de pêche wana les aka que comment venir ezaka mo espace monene mais bana bakuma ko beta balo ba moto le kaka na mitu le kaka avec tous les risques donc ce qui se passe à des alliés à l'état et que libeko ba sali ngo pena mbono de forme qui se genre là effectivement ngo zolo ba spolier qui ngo bazoki on ninga ki yanke l'état zo ba droit na mais ba opé ba sali bongo baza ba bénéficier na ngote etika la réellement ya l'état. Et souci à Bourgogne c'est ça qui va tourner la balancer les andouana et permettre mutunyo solo ka ga déjà terrain pourquoi pas besoin ça terrain et pour ni gazan pourquoi pas terrain pour bisika pe ça wenze zali tozo na makamolo ko ezaki terrain so ke ezaki wenze et qui ba expliquer wenze bazo ça wenze mais so ezaki terrain bazo ça terrain mais ba béton on a déjà le terrain gozon mo béton les ali miracle te kaka ba tracteur ne ko timola ba ni bongo atala ba sala kanzela te kuta ma banga kuta ba nzete ba ko bongisa promesse ali ke toza pe na ba espace bana ba kokiko sakana ndeko biso to kono ba province to la ba jeune mususu to mona na ba intérieur kuna ali kimena mesina ko beta ba mais ba le suki na bilanga suki na pêche pour que c'est important c'est football et bah les balles ils ont quoi ma place pour se distraire mais on doit les balles ils ont une business écoute ça bon on se montre il y a ça ba Messi ba Cristiano ba l'équipe ba président mususu ba na ba beaucoup de besoin comme vouloir ba même ba institution politique donc et ni ko ba que surtout pe na domaine du sport donc population même les autres monde armée ça ba difficulté on se montre ba guerrier ba ça soutenir tout ça ba ngotanga kala biso ki bana mike moni ba soda ngutu wana atala ndo totalika masse ya militaire yomoko o ba militaire to banga ba ka pasi munduki de so talibo mona tenir meli puis c'est un sport réalité l'on va prendre kaka arme ça se comprend nous sommes dans la arme mais soda na zako mona lati bwa bendi na bandebo ndenga zo ka ndebo monika forme na ata mettre mo bika kinga soka zinga bominga donc tout wana ezali pe lien na sport merci donc ba besoin de sa place à l'aise à la terrain football donc voilà tous ces pays na du Kanisa na bazong ça l'état na ba droit na ça dit peuple bazong na ba droit merci ndeko Serge Taboko ndeko décidé alobi bazongi sa peuple na ba droit na e ba homme fort ba kanga ki terrain wana ba tongi bandaku ba tongi ba flat ba tongi ba hôtel ba tongi ba restaurant mais beaucoup mais ça commune à Sélémon na mboka Franc-Mbo asali musala na e azuma bela l'état zongi c'est dans l'état mais souci na ezali été batonga zanda monene pour permettre bana télé ba zala na mobilité ya kosomba pe biloko wana e kozala malom mingi mais Serge Taboko to bengo na midele l'autorité sur la nayo certes mambo le bezale belé mais actualité zali kaka moko na kati ya mboka na biso to le bela état généraux ya justice ya mboka na biso mais to le bela non pe sa makanisi to ça net émission moko pédagogique moto no sa zolanda biso azala la majorité to azala l'opposition à comprendre moto zali koloba pour l'intérêt général de la population bando zali congolais botami tio comme na âge oyo au bandi politique biso na peut-être tout monde élection bosso à 2006 tout monde à 2011 et à 2018 tout monde à 2023 na beaucoup de konzo kamba biso na benga constitution Serge Taboko na bosso le temps que congolais est-ce mo beaucoup lu konzo mboka na biso ezali na ba problème na moment où ezali na nécessité ya ko changer yango to ya ko réviser ba article ezali na kati ya mobeko lu konzo na biso iyo étant que congolais avant na zo étant que cadre ya sidé ma continue ezali nini na conscience mboka na biso ba bongola yango toto tika yango kaka boye. Bon, merci beaucoup par rapport à mon tournoi. Ce qui est vrai, tant que l'on voit qu'il y a la monarchie, la empire, le royaume, tout ndima, ce qui est vrai, il y a certains États dans le monde, même l'Asie, même l'Afrique, qui ont continué à conserver
comme l'Europe, le système monarchique, même en Amérique, mais ils sont militaires. La majorité des États dans le monde s'immigrent dans le système de la forme fédérale, soit le fédéralisme, soit la forme où ils allaient État, la forme centrale, quoi. Donc, et bah sous pour régime où ils allaient régime présidentiel, régime semi-présidentiel, régime parlementaire. Donc on a besoin de régime. Donc système tout ça dit bref après 18e siècle système même quelques pays etikali na ngai na loba etikali système monarchique voilà mingi kokuta basala basimigra système bazako benga régime parlementaire. Par exemple le roi d'Israël, Maroc, Belgique, Grande-Bretagne, c'est le gouvernement à travers le parlement de la zone gouvernement pour le car c'est le premier ministre qui dirige les pays. Mais quelques États ont mais la majorité ont un système monarchique qui tourne. Israël a exemple un système monarchique mais ils sont dans un système de démocratie parlementaire. Pour il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. On a organisé ce qu'on appelle le courant de pensée à partir déjà avant le 17e siècle, le 18e siècle, il y a des socialistes, des capitalistes, bref, le système de courant de pensée, ils allaient dans le siècle passé pour le système moderne, contrairement au système monarchique. Alors, par exemple, pour trouver la mouture na yo, tu peux ma constitution. Les socialistes, par exemple, à monarchie qui mboka zelo kwa biso nyonso. Si vous soki yo ba poni au kamba, mbongo ya mboka bonkita mboka za pona ote bato nyonso faut ba ndenge moko. Ndé na mokuse idée ya socialisme, tout le monde a ça né. Égalité. Égalité, voilà le vrai thème. L'égalité à bato na kati ya société. Ya mo mona ba pays le ko pays mingi ba pays Maghreb ba pays arabe comme on entend sous prince, non moto pamba bomoyo au distinguer bango ils allaient kolata de façon ils allaient presque minimum. Mais le système local capitaliste kuna bango bakendaki penser wana ba ko habiter bato nyonso na mokito ndenge nzamba sala to ndenge mokote nzamba bato mosusu ba ma goigoi bato mosusu po mona ba makasi bato mosusu basala ka mingi siko ndenge ni yo sala ke o asala ka mingi no asala ka muke bakwa kubika ndenge moko le goigoi ya abika na ndenge ki goigoi o pe sala ka pe mingi abika na ndenge mais ba créer tellement ba système mosusu na kati pona kosala équilibre ndenge ba bengi ba capitaliste c'est-à-dire monde est basé par les intérêts c'est-à-dire celui qui travaille trop il y a zo bénéficier on se comprend économie une économie libre c'est-à-dire économie à la portée de tout le monde donc on a travaillé mingi à gagner les mingi on peut travailler muke à gagner peu muke malgré les lots même le système socialiste on a un système les socialistes on pas na biso même biso na cité to ponango les socialisme les libéralisme les social libéralisme c'est-à-dire tout ça socialiste mais libéralisme et ça et continue à quatre ils vont permettre que liberté création d'entreprise côté capable privé ba ko sala ko contre kata masolo de l'état pas socialiste ça dit que l'état n'a pas contrôler nyonso mai courant zela pas zo pesa bato to baza légalité na kata société mais pas capitaliste comme on a que o azana makoki belé a kotangisa bana de école likoro azana makoki muke atangisi bana na école voilà na mokuse maintenant pona ko koma ozo poste wana makoki wana mayele wana pouvoir wana peuple moto contrairement à ndenge ezaki na tango akala après 17e 18e siècle to na tango siko souverain o azaki tango akala komi peuple siko peuple po atika yo kamba bango na système notu koloba o capitalisme o socialisme o social libéralisme ndenge exemple tout na pesi awa esengeli oleka na nzela sorti ya mapona meko koleka na constitution na bino mode peut-être direct mode indirect direct limba ke bino mo voter bakambi mode indirect limba tam so voter bakambi mususu ke voter bakambi mususu ndenge uti ko sema na pour les États-Unis élection en second degré donc il faut que peuple bazo considérer que peuple ndé mokonzi peuple ndé souverain si go eloko moko ko sala que peuple wana a s'exprimer a réfléchir pour toza ebele
na mboka moko biso moto a plus de 100 millions moto moko alikanisi naye amifaza na document moko boye oyo ezali kosala ke ekoka kotambusa mboka ezo régime mboka nde document babenge oko constitution constitution esika to important ki démocratie mpo biso toli baepaye tondimaki démocratie ezali volonté ya peuple balekaka yango bavotaka yango à travers un référendum okei na référendum peuple nde bakei bandimi document wana pour le cas ya biso 85% ba congolais basaki ni bandimaki yango na 2005 nde constitution wana oyo tozali nango lelo donc olamuka na ntongo te na ndako nolefu fo tondi olobi te nga na change yango te mpona kobatela unité ya mboka a tozoloba lokola naloba lokola moto ya parti politique naloba lokola un intellectuel comme un compatriote et esengeli kopermettre peuple à s'exprimer d'une manière ou une autre, c'est-à-dire un référendum à travers même ceux qui bolingi pense que on par exemple l'article 218 baza ko la construire biso baza ko biso banani baza na makoki ya koyeba kosala nini kosenga une révision à la constitution balobi d'abord chef de l'état balobi gouvernement c'est-à-dire exécutif après conseil des ministres balobi parlement des chambres soit 100 000 signatures à peuple ya portion à population. Mais pour ça, ce qui est l'équipe, après le référendum. Mais pour ça, il faut ce qu'on processus soi-même. Processus soi-même pour rassurer que pour sa démocratie, tout le monde a beaucoup de mal comme on te promet la majorité. Bandi maquillage solo, tout le monde peut passer en limite à bout. Et peuple va souverain, on y a un limite pour ça, pour s'incliner. Mais malheureusement pour ya kaya mboka na biso depuis 60 kilo na moya lelo totikala kozoma ponami ya malonga te ça dit to sala sembla ko assimiler ma ponami donc bato bavandi ba yibibi na bango ba sali lokoma ne totaka théâtre ba esobe et on sala lokola théâtre moi bi ke papa kufa kina théâtre mais au mona après théâtre tambuli na donc ndé biso to sala alors na kati na processus wana on ne peut pas prendre le risque de s'exprimer au nez à peuple c'est pourquoi on a par exemple biso na parti na biso décidé na plateforme na biso la moka même l'église catholique pour baza ko senga ke inclusivité za autour senga cohésion nationale tout ça va réforme consensuelle tant que dans un processus transparent dans un processus transparent ce que ça dit que par exemple Kabou yanda azui a botika ya ko kisa vision na sikona yesi ko na place yo changement modification ya constitution ali ko uta a par rapport na groupe ya bato o bazali na régir dans un parti politique soit dans une plateforme. Avant de pouvoir, la partie politique est une mission de former le cadre de la population. Bazali ko militer pour que nous puissions kamba. Bazali un projet de société na bango. Si pendant le temps bazali en opposition, pe ki ba comme na moment ma ponami, bazo te kama kanisi na bango toujours un projet de société na bango. Peuple quand habite tout le monde makambo babron bazolo c'est tout tikeli bango penza ndenge monenge to senda pa tromper et ça ne ba idée et ça te que ba mungu ba sikre ba bilamba te et ça ne ba idée ba to ba poni idée polo ko les arrêter l'eau c'est arrêter ba polo te so ba to tie polo et ça ba to ba tie na ndenge ba ko la takaka ko la kisa et ça dit ka ba ya corruption et ça biso des akaba saba $5 la mituka na mbongo te wa ça corruption. Alors, ndenge mutaba oki akanga ba pasteur bazali kosala ko corrompre akanga pena ba politicien ko bandana na chef de l'état ba to nyonso ba pesa ka bato ba biloko pendant campagne. Donc, et dit ko loba que ndé à travers makanisi. Si quoi par rapport à motuna na yo na débat diabolique au bande ko. Est-ce que c'est une nécessité au Congo là? Non, c'est un débat diabolique. Comment? Un débat politique. Tango ndeko Kabila il a qui biso ba idée à changer modification coup ba ngo ba idée coup changement ndeko Kabila bien sûr à un moment donné Bochab a changé changement mais avant ouais 2011 ba yaki na makambo ya révision ils ont révisé aussi des articles mais ba yaki na bargima pe biso nyoso ndeko Félix les gens sont morts. Souvenez-vous Barosi Mukede les autres ba kufi pour le respect à la constitution. Papa Tshisekedi ba Fayulu ba Chilombo ici les suites ba sala ba marche ne touche pas à ma constitution. Bande ko Jacques Chabano le bazawa. La image ça. Donc tout le monde qui même ndeko Kamel ba image ça le baba que ce n'est pas la constitution qui bloque, c'est pas la constitution qui fait que qu'on puisse arrêter les opposants. C'est pas la constitution, c'est pas la constitution. Kabila fait un Kamel, même là Kaboul, le bas qui fait Kabila a traversé 2016, il va marcher sur le cadavre. Donc, tout ça qui est dans la bazoba, les noms de tout changer.
Et puis comment on a certes il y avait la guerre, la partie orientale était insécurisée. Mais on avait 145 territoires et on avait tous les 145 administrateurs du territoire. Mais les gens, une grande partie en Mokonabiso, ils ont c'est le pays est parti. Le gouvernement Kinshasa ils ont contrôlé l'espace sous-souté. Même quoi, il n'y a pas un bar, on a une salle d'élection. Et là, quand ils sont pays, ils sont sérieux, ils sont patriotes, ils sont cohésion. Parce qu'on ne peut pas parler d'un quelconque développement par le papier. Mais le développement, d'abord, c'est un mode de vie, et c'est un comportement, et c'est une attitude. C'est-à-dire les investisseurs sur le plan interne comme externe, mais pour Bakuta dans Kenya, Bakuta sécurité, et c'est ça qu'on comprend. Bakuta soit pour avoir des communications, Bakuta courant, Bakuta main. Il y a d'abord des préalables sénégalais. Mais là, quoi, il d'abord sécurité. On n'a pas pour investir, on a dit qu'on va mettre d'abord au Makabato. Donc, au lieu de réfléchir dans nos cohésion nationale, alors Makabazo Salo, ça montre que Bazali Bangouna est Mboka. Ou soit tu vas complice. Parce que dans la minute tu vas réfléchir. N'est-ce pas stopper Kagame. N'est-ce pas bouler Museveni. Au régime ezali kondi makobongisa koyoka na Kagame na Museveni. En entendant guerre peut aussi la tête. En entendant de récupérer pour territoire na bisoté. Parce que tu dis que depuis 96 kilo na moya lelo, ba encore nyonso ba différents régimes ko bana na roi Désiré Kabila tira chef Kabila. To suka ka ko kotsa ba rona na bongane na armée na biso. Encore ni to ko sala biso to ko gagner. Encore si tu as la carte, mais tu comme un faible. Encore si tu as la carte, tu as comme un étranger. Parce que tu as nuitamment sous les deux à peuple. C'est ça ma cause. Peut-être alors, on y est au Lukanan. On a fait ça, on a une opposition na triomphale que ceux qui te bengani banguna, on a benga bakabla banguna na triomphale souvenez-vous. Ceux qui te bengani banguna, on a bébé mboka na biso. Donc on va ensemble. Pour ça, la réforme consensuelle. Tous ont cité tout. Visualiser ma dernière propos à Félix na triomphale. Jour à Mela Kamboumbe. Mais on va s'en connaître. On va dire pour la constitution Kabouya est prêt. Il y a qu'à mobiliser le peuple. Bon, il y a Kabouya à mobiliser le peuple pour stopper la guerre. Il y a qu'à stopper la guerre, il y a qu'à mobiliser le peuple. Il y a qu'à mobiliser le peuple quand on va changer de concept. On se dit que mais bien comme que c'est un dingue, c'est qu'on concevoir pouvoir. C'est dans le lobby, il y a problème, il y a opportunité, problème, il y a enjeu. La nécessité. Exactement. Exactement. C'est un peu ce que je veux dire. Moi, il n'y a pas beaucoup de bazar à M23, bazar de Sabino, bazar de Boundela Mandinene, baron de Bassibanabo, mais moi, bon, je suis quoi? Oazala Mabar, mon sous-coute Bandeke, non, pour bébé Takamaka. Et sécurité urbaine. Moula Nengezo Mukawa, surtout majorité ba Congolais, ba Kino, bazali ba chrétien, et Zaka Kanzambe, Katambula, Zambe Katambula, Torina Mboka modèle. Nous avons une ezali bénédiction de bisika mususu pour la nini ezali mbula ya gravité ezali mbula même tant que ba neno na tsuka zo nuka bowe no nda ozo ka bien mais mbula zo sala ba dégâts et kuboma susu bat parce que les caniveaux ne sont pas équilibrés. Donc voilà, il y a l'inopportunité ezalité. Mais peut-être le bien opportunité. Là, pour la 6 raisons. C'est les tableaux. On a appelé ce tableau, c'est-à-dire les partis politiques, soit la plateforme. Bazali na vision na bango bana projet de société balbino biso ceux qui ont pouvoir peuple principe ce pouvoir tala tout le monde a besoin de la constitution na biso disposition boy pour la raison boy il faut tout changer le ko pas na biso na kopesa par exemple parce que bango bana bango ba idée pouvoir recommander ka bango brou ndenge kabouya lo bakike kabila tala na biso le ko to ina ton projet de société biso to va réfléchir par exemple toujours réfléchir par exemple makambetali ya nationalité congolaise article 10 article 10 vos régions de Noël Chani. Non, Kolanda Batouana. Tu n'as pas sur comment le développer. Non, la plus souvent. Il y a un macambo, bazo PCP pour salate, banda qui macambo, nazo pour salate. Bazo macambo, bato bazali Syrie, ou bazo mapo lambo. Tout le monde est là dans l'équipe, dans biso équipe nationale. Tout ça, les binationaux. Bande kola bazali ba français, ba bota ba pour ainsi de suite, mais baza ko beta, bale na mboka na biso. Amo non ko se baza na double nationalité. Est-ce que tu peux réfléchir té? Biso doit imposer tu peux réfléchir té que non? Nationalité congolaise et comment pour détenir yango concurremment na nationalité mususu babete wana ezali makanisi parce que on n'a pas l'impérium ça makanisi on peut ça point de vue congolais et to tiepe mondelo to bien part ba pays frontalier
mais bamboka mosusu okozana nango mais okomekata oza rwandais rwandais te wana nde koleka te wana eza makanisa toli nango soki makanisa nde koleka à travers la volonté populaire à travers un référendum sikoyo bandeko na yo ya idps yo pouvoir ekomi bango briske bazoba eloko kosala te à part kaka kokangama na pouvoir nde balobaka ke nous allons conserver le pouvoir te théorie ya koconserver pouvoir plus longtemps possible elingi koloba peuple nde moto ali korenouveler bino mandat par rapport na makambo malamu bozosala voilà eza ndenge bino boke botrike baélection elingi bate botindi bakuluna force du progrès babeti bato pendant campagne bazwi bamashini bovote na bandako te eza bongo te ezali nde peuple ndenge baélection esali na états-unis ta oyo bazosambela oyo bazosepela oyo mpe apoli azoreverse baninga mais ozomona bato bazovote bazala bamashine seni ye moko mpe akangi mpe bato yango mais bato mpe bande kovote amivotele ye moko amivotele na ndeko félix mais bavo etikali bavo nde bavote félix wana etikali no bavote bango moko etikali mais apres mpe oyo bato yango mpe balimisi bango mboka modele ya boye yango nalandaki kulutu na biso moteba ya otep florimo moteba nakanisaki ke na congo peut-être faolo atikali ye moko namoni ki ndeko wana nameki koyoka ye nayebi te peut-être alobi akochange c'est un patriote batunira collègue no Élisée odia makambo ndeko wana alobi abiko soutenir babi pourquoi tu peux pas soutenir ton frère abi quel frère moi je suis patriote moi je suis lumumbiste Lumumba a gagné les élections il a été élu comme député à la province orientale c'était pas au Kasaï tango lobi makambo na vraiment nabi nakola na makambo lobi makambo ya moto bayibi bambongo forage tout ça nabi patriote bazali donc na mokuse bandeko de pesi bana argument te ok argument na bango wana ezali vraiment non donc creux mais il y a intelligence eza na kati te makambo ezali ya kobeta beta msoko kotuna nga makambo azoloba après tokoba kobala yango mais il y a quelques bango bapesi ba argument balobi ete wana CG Kabou ya lobi ete mokonzi mboka azalaka na 5 ans mais permetaka sala 5 ans sauter na mandat na ye pourquoi parce qu'il y a pesi ba raison 1 installation ya chambre haute na chambre base ezwaka temps ko dégager majorité ezwaka temps ko installer gouvernement ezwaka temps tout ça il faut que luka modalité mususu kosala pour ezala mukuse ba proposer pe côté mususu bi mandat mokonzi mboka 5 ans peut-être na mboka munene loko ya Congo eza moké est-ce que ko bakisa yango te moi makanisi na bango baboki susu lisu na article moko ezaka na article 217 oyo ezoloba ete biso toko kotika moi souveraineté na biso moké na bamboka mosusu batali susu article 51 article 217 bon d'abord argument liboso d'abord ndeko Kabouya na pesi mbote ya za secrétaire général tenga na ka babengana ye abandi kuna na kiyanki baza utiliser violence nako ikutu baso na ba justice pour avoir que samedi wa baninga ba okita kuna basi balongola ye na sikio det na baso kini na bango na soki ni basi balongola ye mais soki mais alo barokola compatriote lokola député nommé comme député nyonso ya ba élection 2023 là azali na liberté ya koloba mais makambo lobe za na argument ezali eza fondé te toko ko assimiler ngo ezali makambo ezali lié ils ont touché loi électorale. On comprend parce que constitution timing la constitution le bika kanati que c'est un tweet ils ont makambo ya manene bazo pesa na la personnalité là qu'on appelle informateur 1 mois c'est à dire 30 jours renouvelable initiative il n'y a que 2 mois bazo pesa etango nini bazo pesa constitution le bika tika no biki après les élections le chef de l'État nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Et nous avons le chef de l'État qui a une élection, parti même qui a le pouvoir. Donc, plateforme qui a le pouvoir est une majorité. Majorité simple, nous avons 251. Ça veut dire 250 plus 1. Majorité absolue, nous avons 300 et ainsi de suite. Alors, nous avons nommé. Mais ce qui est saliqué, nakati kuna emonani ki azali na la majorité te ndeli kama informateur yi la même personnalité ona akende soko kutana na ba parti politique mosusu na ba plateforme mosusu o pe bango pe bazali soit bango ne bazana majorité ndenge to mona ba to mona ki ba France to bango moso mona ta mosusu ba parti gauche ici majorité droite ici présidence de basali cohabitation
On se comprend. Alors, soit ma partie nous qui est belé, suis moi ndambo parti ma côté suis majorité suis ndambo ba que de ko solo ba parti on a ba kundi mabaya ba pesa l'alliance. Ba ça l'alliance ba pesa yesi ko zo benga ma majorité ata simple ata absolu pour qu'il y a quoi ça nini ako komisa gouvernement pas na biso gouvernement ezali émanation nini ya parler. Voilà dans mon coussi. Mais aussi sur le cas de figure il y a makambo de kokabu ya zoloba. Akosi le kuta munene. Prépare pour na mboka oyo ndeko Kabila na bakongo bazolanda ngai na élection il y a 2006 Kabila a prêté serment le 6 décembre et le premier ministre Antoine Kizenga est nommé le 30 décembre 2006. Un mois après. Na lobi déjà le 6 décembre. Sur le 30 décembre de l'Union Koroba 24 jours. Moins de 24 jours. C'est ici, ici au 30 mois de 24 jours. Le gouvernement de Kizenga a vu le jour le 5 février. D'être au 1er décembre, le 5 février. Et c'est une Koroba combien? Après un mois. Et c'est ça qu'on comprend. Comment on va l'anda? Bon, donc il faut vérifier ça dans Internet et ainsi de suite. Le 5 février 2007. Après prestation de serment, et Kabila, environ au moins dans tout, c'est-à-dire le processus qui 59 jours, tout a été fait dans 59 jours. Moins de 2 mois. Moins de 2 mois. C'est-à-dire formation gouvernement, c'est-à-dire tout 59 jours. Allez vérifier ce que nous sommes en train de vous dire. Ce que vous dites, c'est que les détails, monsieur Salemaki na 2011 et ainsi de suite. Mais en 2011, vous avez moins par rapport à des organisations qui ont 30 de jours. Donc, ça m'a camoué le coup. Tu comptes sur dans les fonds. Ne comprends pas. Tu comprends en 2000 l'élection, ils ont le coup. Au arrangement, ça qui en 2018. Ne confie ça je crois dans le pays moko africain. Après, moi, tu vas Congolais qui non sont qu'à Zongi. À partir de Kuna, à la connommé un informateur. Avant de conférer, il y a Tomoni Kabouya. Non, pas Kabouya, Kaboun. Na mouila y a la télévision. Babi non, biso tout suite au ça là. Dégager majorité. Donc dégager majorité, au lieu de baby saka, moi on a quoi y a des commentaires à Kabouya. Abi oublié que baby saka Congo dans la difficulté, bello le tout baby ça va mort, on a comme informateur. Ndeko Félix aza déjà na, pardon Kabila aza déjà la majorité. Tout suite autant il plus de 350 députés. Il y a un informateur en 2019. Et ce sont les Nanga. Et les Gorbanines. Juste temps où c'est un publié les résultats. La liste déjà est banak. Liste à battre. Par exemple, il y a des députés de Léon. Je dis qu'il y a un député à battre, il y a Kabila. Tant que Félix va député à battre, il y a Félix. Steven Bike, Félix. Eliezer, Félix. Ça dit que vous avez un cas, Félix. Tant que vous avez un cas, Félix. Vous avez des gens qui ont baturaillé. C'est ça, Nanga. Dans l'élection, tu connais il y a 2023. Nous avons fait ici, presque plus de 400 et quelques députés. Mais il y a une opposition pour les années. Ndeko Kabu position de la carte pour la tête. Ndeko Katumbi. Moi c'est Katumbi. Est-ce que Katumbi a comme ça 20 députés? N'a dit que ceux qui ont 20, ceux qui ont 30, je ne pense pas. L'opposition pour l'Assemblée nationale, on dit combien de 50 personnes? Je ne crois même pas. Attends, 50 députés, je ne crois pas. Ça dit l'Assemblée, nous sommes les gens de Félix. Si vous avez 2 mois, 3 mois, Kabou, ils ont 6 mois, ils ont zoa pour une majorité où tu vois. Au moins, tu as des putain. Donc, déjà, pour yo argument les autres niveaux de tu as même la pésime explication en gros. C'est-à-dire que la liste est déjà quand la publication c'est une dose déjà qui c'est le temps d'azur le quand tu publies c'est Jésus. Tu m'as dit qu'il y a bien la liste ici des hommes autonome. Donc le comptage de ça il déjà majorité quand la publication a résultat. L'informateur peut faire un travail d'une semaine. Pour la Robenga, ma tête, il y a ma partie, il y a président de l'Union sacrée. Mais il y a qu'est-ce de suite. Il faut changer la constitution, il y a une semaine, on lui va un mois, une fois renouvelable. Mais il y a un peu l'obité, mais il y a un peu de mais il faut qu'on ait un loi électorale, il y a ma constitution, la constitution peut si tu es belé. Dans le biais de Moussala, pour identifier combien de bon, tout ça, on a 2 000 de députés, battu dans le tas de députés, un tas de députés, nous sommes là, et Pessibiso. Nombre de gens d'abord formation gouvernement peut étaler ma comme informateur premier ça y a identifié à identifier formation gouvernement et ça ma cambonan
makambo ya premier ministre ba nommé wana nazobeta masolo ndenge lekala pays civilisé ya bango déjà basolo kala butu butu kuna yoko za pêche élevage et suite mais quand on ezaka bongo c'est normal donc ya bango monte bazo sala makambo lokuta donc cet argument là c'est faux deuxième argument le makambo ya article 217 toko tanga yango émission pe nazana nganga moko toko tanga yango article 217 constitution elobini yoka makambo lokuta bato no bato vraiment ata sata zo kamo Satan apenda zo kamo bande kuy de pesi. Article 217 elobini. Bande ko bolimbi ici la commis déjà tous en direct 89 52 66 et c'est nécessité zali ya ko changer constitution en boka na biso toujours mais quand peut réfléchir il pose un endroit pour son point de vue na biso on peut sa point de vue na yo par rapport ya ba élection. Bon 217 yango. Oui. Tant calmement population comprendre. La République démocratique du Congo peut et un verbe pouvoir. La République démocratique du Congo peut, ce n'est pas obligatoire. Peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Awa na disposition ici comme on va que tout peut Rwanda mabele ezalité. Balobi peut conclure pour l'unité africaine les accords ou les traités ou les accords d'association. Unité africaine nous baka Rwanda. Unité africaine nous baka Ouganda. Pourquoi bango ministre bango na Rwanda? Parce que bazo agresser bazo menacer biso. Mais moto zo menacer yo article okuta ndenge moto zo menacer okutu yo mo signer ba accord ezalité. To ko signer ba accord na moto to liko oyo ba relation bilatérale ezali na ngombo obo fixe. Ozo mo te que ça ata ba kizengi ba ko comprendre ngote. Comment on signer ba accord ba traiter na moto liko agresser? Ba signer ka ba accord bilatéral multinational kaka na bato bo sale. Oboza bon terme eza bon terme de kolanga. Ata bato batanga te. Manque d'argument. On s'en va dans des kolanga. Donc article le bien monté mais si quand on est dans la faisabilité to landi déjà ba professeur Minene ndenge ba expliquer kutu biso motivation au article 217 à l'époque déjà en 1967 wana sous l'impulsion ya Mobutu Etienne Tshisekedi azalaki pe parmi ba co-rédacteur ya constitution wana donc comment que ba disposition les ezalaki repris na article la constitution ya 67 ezala déjà l'article 69 ce qui olingi tokolukila bandeko awa tokotangira bango po bakoka komona yango na article 79 ya constitution oyo déjà tozaki nango ya 1967 article 217 ezala déjà article 217 mais kuna balobenga ngo ezaki 217 kuna ezaki 68 OK bolimbi 79 c'est 68 et lobibo OK. Article 68 de la constitution des révolutionnaires de cette époque, c'est-à-dire Etienne Tshisekedi pe azaki na kati. Kuna bazo robanini. Bolimbisi. Loka yango. Bolimbisi non. Tepeza radio te? Naza kotanga. Nazali kotanga. Article 69. Non, article Limisa. Elobibo. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure, quand utiliser qu'un verbe pouvoir, peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Même phrase, même phrase. Et nous avons suivi des éminents professeurs au Bazalaki à cette époque, bah expliquer que et à l'époque là, on dit que Mobutu Bande ko benga les rois d'Afrique. Même Ezalaki motivé dans makambo mon ba place ba benga ka Union africaine a ou pas la biso parce que il a fallu, ça dit Mobutu avait la même mise en Afrique que Mobimba. Et il y avait deux autres, ça dit que c'est lui qui était de comprendre l'intention Zolandanga. C'est lui qui était à la tête, c'est-à-dire à l'initiative de beaucoup d'organisations, au niveau régional ou sous-régional. Et
pour créer cette unité, pour que nous soyons forts. Nous sommes l'Union européenne, pour que nous soyons forts. Pour que ceux qui ont mis Kabango, tout le monde va me autant. Basali va payer sur l'île Europe, qui ont même les États-Unis d'Amérique. Quand rapport que l'homme sur Poutine a gagné sa Kanabango, va zamakasi ba bunda. Alors pour cette raison, pour que ça yo moko comme ça makabitu mo so sali ko ko kati ba pays mo so ezaki mona ba agresser bango, ba zo 5 intervention na Zaïre, ba zo 5 intervention na Libye. Et tous les pays, tous les États de l'année 60, 65, 70, 70, l'Afrique est déstabilisée. Oui, la communication au bout na Nations Unies 74. Qu'on menaçait le pays occidental, des zones en Afrique. Alors pour soutenir le pays, il faut créer des organisations pour qu'on soit fort. Voilà l'idée. Plus idée, voilà l'idée. Si vous êtes fort, pays peut-être Portugal, peut-être France. Abimisi bibunde nae bino bosangani ebele asani omoni même ba pays bande kona biso ya nini ya Afrique de l'Ouest oyo banani ba Malien ba Mali Burkinabe na Niger bazo melisa France pema po basangani bango misatu mais ça zaki pays moko na armée française bango bakokate ba bengi ko utiliser ba Sénégal comme ils sont ensemble ils sont forts. Nde voilà l'idée zalaki et olongi wana ezaki peka wana te to ye même na constitution transitoire auto zalaki na ngoya ya nini ya 92 je crois que ça ouais ya 1992 na ya constitution 1992 constitution transitoire 1992 wana siko ezaki na article 108 et le bibo envie de consolider l'unité africaine na ibite tango ba depuis des pesi babike les alliés Bolindi Sibakor ya Lemera nde bakona kile ba Rwanda ko bazonda mamboka na biso 300 km na mboka si bona nonande ya ibite soki ba Rwanda déjà basi bazoka mboka na ibite na 67 soki ba Rwanda basi bazoka mboka envie de consolider l'unité africaine. La République qui peut conclure, peut toujours. Oui, parce que c'est pas impératif. Et ça, nous consentement que notre traitement bateau toté peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Ce qu'on a dit, la souveraineté pour moi, on a des alliés qui ont embrouillé bateau belé. Souveraineté, c'est un concept qui est utilisé avant le 18e siècle. Mingi mingi baita et belé, c'est qui ba monarchie, ba empire. Alors bateau belé comme ba monarchie, on a qui ba souverain. Population qui le cola ba sujet. C'est-à-dire c'est un pouvoir absolu. Oya kanisi yango ne kosani et kosali. C'est-à-dire que vous avez dédaigné été, vous avez contredire été. À l'époque, basé sur dictateur. Oui, capacité à décider sans un mode de route ailleurs. C'est ça, sans c'est souverain. Pas collaboration. Collaborateur, il y a une loi. Moi, je suis vivant et je alors, quand tu bascules, tu longues dans le système, il y a une monarchie, tu y es dans le système, il y a une république, État. Une république, ce n'est pas une propriété privée à Moutou, mais une république, c'est un bien commun. Ici, je parle comme intellectuel. Par contre, une monarchie, c'est une propriété privée. Il y a famille Songolo, le quoi monarchie belge, monarchie marocaine, monarchie à Grande-Bretagne. Et là, mais dans une république, les républiques, ce n'est pas un bien privé à Moutou. La république, c'est un bien commun. Nous avons le pango ya papa. À Koufa, Tikela Bisso Bana, à Botabana 12. Moi, je ne sais pas Moukato Pongo, je ne sais c'est ça, sans serrer république. Parce qu'on a une république qui souveraine, souverain, c'est-à-dire peuple, c'est-à-dire majorité à population, on est souverain. C'est à travers le référendum, à travers l'élection, suffrage direct ou indirect, à travers la marche, à travers la déclaration. Voilà dans une république. Et ce sont là. Avant la Sakuna, total la peine de constitution à Tabamoka Moussous. Pour avoir total Kaka. La tosura exemple moko ya nini ya Karabiso total là c'est mamoka mosusu pe na ba il y a des 17 wana kaka 17 wana est mamoka mosusu pe ezalité nazo bisa bande ko bazola na biso boye bake ba constitution sénégalaise
na autant la sénégalaise mais il y a ba pays musu na kopesa bino ka ba disposition constitution sénégalaise na article 96 biso kuté pas la biso peut conclure des accords ou des traités. On a demandé, on parle de l'abandon partiel. Mais dans ces constitutions sénégalaises, les autres Grabino, pour les alliés, abandon total. C'est la circonstance et si on a vu le dernier paragraphe, article 96, il y a la constitution sénégalaise. Dernier paragraphe, c'est le paragraphe que vous avez dit. Dernier paragraphe, c'est le Bible. La République du Sénégal peut conclure avec tout État africain les accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Proposer peu partiel ou total. Ou total. Et ça va bien tout le monde total, les autres, ils ont pas partiel. C'est quoi? Tant les alliés, quand la constitution va payer, monsieur Belé, les autres personnes qui ont disposition. Oyo boko koluka na constitution ya mboka ebele boko mona yango par exemple bande konangai na constitution ya mboka lokola ya liboso na bande bino par exemple constitution lokola ya Burkina Faso. Constitution Burkina Faso est un article 145 ozo makambo ya abandon partiel ou total. Et article 145. Constitution ya Gabon et un article 116. Constitution ya Togo et un article 144. Ma constitution ya 4 ba téléphone. Il y a déjà dit. Bon to linga kotala kuna te kuna baba nguna na biso. Constitution Niger et un article puis c'est ali musala munene il faut contre la constitution mbuba na bolukolu katio ke ko retrouver. Constitution Niger et un article 169. Constitution ya Ghana et un article 73. Constitution ya Mali et un article 116. Constitution ya Benin et un article 145. Constitution ya Côte d'Ivoire et un article 115. La constitution ya Tchad et un article 222. La constitution, bon, donc, ce qui est au Kenda, on tombe au côté. Donc, 217, on a la constitution, monsieur Ezali. Ah, donc, c'est moi qui argument, de quoi, ils ont le côté. Argument, monsieur Yassou Ezali, article 51. Totanga yango. Article 51. Contrairement à Makamalo Kouta, de quoi, Bazolo. Bolimbisa, Zabiro, vous avez un téléphone, tout le cas constitution, on a un téléphone. C'est important, le Congo. 89, 52, 66, 986. Est-ce que nécessité Zali a changer la constitution de Bokanabissou? Urgence Zali a changer. 51. Ok, d'accord. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Paragraphe de l'État a une obligation. Ndenge ofande aux journalistes munene. Oka katante bale mana bale ndukuna kobomana. Makamba kamuna sa putolo ngona no makambo memize ya position ka teba obomana. Bo oka iteke batende na banunu kuna babomana kina tanga kabi. Na oka ipera territoire lokola banunu na bampamba bangeba bomana kuna. Oka iteke batende na bateke bangeba bomana meme na batango meme atango akala mobutu. Oka iteke babande kuna biso bakasaye na balubakati kuma bomana kana na katanga. Nalikasi. Est-ce que vous rendez compte? Ce que vous avez Cameroun, côté anglophone, francophone, au côté Macamon, ils toujours. Parce que il y a toujours dans nos espaces géographiques, au côté de groupe, majorité, mais nous sommes minorité. Le territoire est belé, nous connaissons les cas. Au côté de territoire, nous sommes majorité, par exemple, les alliés écolo X. Mais écolo, nous sommes pas mais nous sommes pas. Mais le Macambete, le col y a des élections. Au lieu botika, peuple a ça la choix na ye. Où est qu'on gagné? Bah etini mingi ba ke baza minorité. Bah ça la kanini. Bah nous avons supposé qu'on ait collé carabanzera va qu'on a mis le kuta oyo. Au moment où supposé etini aux alliés majorité, bah on comprend était blonde, bah on baza minorité. Mais n'est ni blonde pour apozoa.
biso tovotaki tomonaki tovotaki ndeko na biso massivement et ça pose des problèmes. On peut kozwa na ndenge ya tribalisme parce que ezali te majorité après bavotaki à travers vision na ye mais ezali nde alekaki na ndenge ya lokuta se servir etini na ye akoluka ya kosalela etini na ye akosalela tribu na ye okomona mwa baposte politique to na badministration ya l'état bakomi kozwa bato na bango baninga basali nini batie bango omona bakolo moko bakomi kosesentir baza gêné baza lésé moi misala o préfet bo balongoli préfet no batie préfet moko ya mwana moke oyo aza na espérance te omo biloko bango soki dgpek balongoli siko bato mona même moko na biso ezosala nini ezokende voilà là où est né différents conflits na kati ya territoire et ainsi de suite mingi ezali même mise ya nani ya bapoliticien et réalité eza yango wana. Alors mais bazosenga miloka mboka que l'état azali na devoir ya kosala nini ya kosécuriser ba ethnie ba groupe ethnique nyonso tokenda na paragraphe ya suka paragraphe ya suka elobi bo l'état toujours il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille, c'est-à-dire l'État veille à leur épanouissement. Il y a des soum que l'État a ce qu'on promouvoir un groupe vulnérable. Groupe vulnérable dans la ligne de Kolanga, on a posé autant comme on est pour et quoi que pam. De Kolanga, il a fait la peine mingi. Allez qui dans plateau moka mounen. Azor ba peine en français. Voilà les groupes vulnérables. Bato kutu bako qualifié qui a monté des personnes qui ont bien de Kolanga, zaki na ina maman na ba soute batignon sacré. Alors les groupes vulnérables, c'est comme ceux qui prennent les armes. Ce sont des groupes vulnérables. Vidéo à l'esali tolé na habité soka pour les questions bref, groupe vulnérable ezali batoloko là-bas, ma personne vivant avec handicap. Bakoka, aveugle, bandundu. Mon super ozomona ndeto tanga place mona mosusu boye situ bangwana. Yo ndenge vandi bovandi ko kate, pikime moko ba uti côté Équateur kuna libala ba bala lekina. Attendez mon sambe là quand moi c'est mon thème ko saloma. Pasteur yo lingamo. Ngana olingana. Ngana okipete. Bon pasteur, question. C'est d'abord pasteur té. C'est biso za ba tinimoro minoritaire ah. Bazali. Na mboka na ko détruire d'abord ba groupe vulnérable. To mona bande ko so mona asa pena maele juriste. Te voilà tout za raison. Non, le pas ndundu mona ba to so boya kai. O te na bureau ate tout ça. Pikme. Ba pikme wana. Mais chef de l'État a valorisé handicap le ministre de Bisso. Il y a groupe vulnérable. Mais quand même, Batomboli Bango va jouer à Matrique. Mais il y a une raison représentée Bango. Mais il y a une raison représentée Bango. Alors, par rapport à la minorité. Bazali na Congo tozali ndenge tozali ndeko ngai sokota ok même nazo makambo ndenge ba biloba na bango bazoloba na Congo pesa exemple la Congo anthropologue expliquer na mboka oh nous avons des ethnies majorité ok mais surtout pour la partie est kuna au monde ba so tam soko ba bashi banani ça dit vous avez des ethnies au monde qui baza majorité ok par exemple la province orientale bandi partie à territoire au petit territoire au kutaka la même ethnie vous comprenez mais les ethnies maintenant minorité nous sommes ba ethnie minorité. Banane, par exemple. Par exemple, pas la biso, tu as dit, toi, tu as dit, on se comprend. Si on a une institution. Mais tu as un côté vulnérable, non? Mais, par exemple, vulnérable, par exemple, tu as peine vulnérable, tu es passé bazar. Mais le problème est que sur le plan psychologique, et bien, il y a un côté, on va y aller à Bazamba, on se comprend. Dans mon nom de Kono Israël, on se comprend que ça, la mission, on se comprend que ça, on se comprend et se comprend. Ils sont pas majorité, ils sont pas dans les institutions. Vous comprenez? Donc, Bazali est malmené, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas pris en considération dans la société. Mais pourquoi l'époque à Mobutu, article dans les il y a une minorité en Papa, na édition même na niveau il y a Nations Unies, na Conseil des droits de l'homme. Cette disposition est reprise pour créer, pour promouvoir paix. Par exemple, ndenge les cas qui le Côte d'Ivoire, on a kaka
le nord et le sud okutaka etinia be majorité kuna ndeko za côté à Babo côté ndeza côté à Ouattara c'est babilo kwa neza na Congo Brazza kokuta baza so balari comme les belé comme la betine belé c'est ça balari ba Congo ba on a kaka ke lokwa par exemple président biso za siko ya ze ekolo ne baza na nini bazali kodondwa ba musuba wa mono gré pour réserve bango mais c'est pas que la majorité te bazolo balikambo wa minorité parce que au moins par exemple na Rwanda c'est qu'est-ce qui a provoqué ça la entre guillemets génocide na bango le kuta bangonde kuna bate bango bazala les Rwandais kuna baza so na trois ethnies je crois ce sont de Hutu au bazali majorité bazala ba tuti au bazali minorité ils ont aussi je crois le Pikimé je crois le Pikimé le Tchwa bango mais ils sont encore plus minorité mais biso na Congo totanga histoire exacte la majorité en minorité exacte na histoire en Congo biso tika débat na biso qui bazali par exemple tous ces exemples pour la sur le plan culturel au moins le quoi l'espace Grand Kassai entre bande ko biso le ko là-bas ba tetela ko bazolo ba kitetela na ba Kassai ko ba Chiluba okomona na ningo ko to ba débattre na ndenge mususu on okomona ke bazo ba Chiluba okomona l'espace ya Kassai bazalo ko la moins belé ko le kabatete ça je ne sais pas si je peux me tromper parce que okuta mais c'est pas dit que na bazalo minorité ko na Kassai oriental okuti bango bazali kuna oye na Kassai otobakana na Kassai occidental le comme commission qui 4 bazali kuna oye ça dit mais okomona ba tetela ba ko moi concentrer mi côté à Lodja vous comprenez un peu après on mati mwanda muketa musoko à côté donc on remonte que malgré bango tout ba bengi ba Kassai mais on remonte que ce qui est dépendant de l'élection en voie normale batie na boy débat na pesa kitoko te pour nga meto lo bakana ndenge zo na terrorisme na biso batie moluba boye batie peut-être mutete la boye ba sala ba élection o ya transparence mais oui ouais ça m'a candidat pour ça tini voter mais bah tini qu'est-ce que voter rater na mboka na biso c'est ça le problème parce que beta li solo ya minorité pour dire mais notre la Congo c'est toute cette histoire yo za muto mais expliquons déjà que les trois les Pikimé baza minorité il faut pas la protéger comment Siko ba plateau. Faire façon nga ko ba situation qui na moni no kuté ngeya ndesa kina matisa vo. OK. Mais na bi que yozali. OK. Otanga histoire mboka na biso. C'est une histoire mboka biso tant que ce soit minorité la majorité na mboka na biso Congo. Avec mon minorité existant dans Congo. Sur le plan ba. Mais là explication déjà na explication na yo. Autant politique. Moi la exemple limite. Moi comme un message autant couleur politique. Moi l'exemple na pesi eta na Kassai ça me gêne parce que na dit que ba biloko na punga na linga yango te parce que ça biloko moko très complexe. Par exemple quoi na territoire. Yango faut longola na territoire na par exemple. Na territoire Kolera. Ba tribu na ngai tini na nga bampama nde baza majorité oyo elandi wana ezali balosakani banunu baekuya c'est-à-dire eza 3 groupe wana nde bavandisi baza na kati ya territoire wana ya lukolela mais alors le roi a un grand idée dans la masolo te pour moi je suis soutenu par tout le monde babiloko les a battere moko très yango faut longola kasi faut longola article wana mais faut longola article wana kasi non des petits esprits biso totia kande l'État, l'État a promouvoir ba etinios mboka etambola selon la méritocratie que tozo kenda ba élection ba tie wana parce que congolais to libre ya kovana na espace ça ça ini wana tango ka ba etini wana mais bazaka bango mokote balokele bato ba province orientale kuna bato ba baya pe wana balokele bazali wana baonga ngombe ba mabinza ba sengele ba lingonda ba makao ba lokongo ça dit ba bikolo ezali wana ebele mais ba mpamba ba sa majorité mais ils ont un petit conflit là avec bande konabiso mo par exemple ba nunu wana au coup de Banounou, ils ont des conflits. Au matin, à côté Yumbi, ils ont des conflits avec Banounou. Au matin, à côté Kolela, ils ont des conflits avec Bampama. Ils ont proposé Nisiko. Nous avons aussi la solution est que Moka est dans la méritocratie. Méritocratie, c'est un boy. La meilleure façon de promouvoir la minorité ou la majorité, c'est la compétitivité, la méritocratie. C'est-à-dire quoi? Parce que le bateau est allé. Ba poste à promouvoir ma poste politique. Parce que le quoi par exemple tu avandi na ba tete na vena loja kuno okoboto ba mabena ba mais le kabula kadini o mona ta mususu mutakasa oriental moko yekuna akomi gouverneur ta akomi gouverneur bana mboka bango moko misala ba osani
bon sorte vraiment c'est là où pose des problèmes non on a ntsema bande koloba ke ba non origine basani balongwa et donc ka yango mais là ce qui moko zo tambola na méritocratie c'est-à-dire batia ba interdiction par exemple na ndenge mibe kwa mboka ki oto moni motoza pikime ko chola ite surtout que famille moko ki o mona moko ya mobile piki aringaka bala mwasi na ye aloko aza no pikime c'est-à-dire aza bantu et que famille baboy ba ko kanga famille wana motali ndundu aringaka sala baboy ba ko kanga ye motala handicap batia ba règle na pona ko sécuriser pe ko protéger bato nyoso c'est-à-dire moto pas assumer ba responsabilité publique et ça par rapport à cerveau na ye c'est-à-dire mériter yango. Voilà le lolengi à promouvoir la minorité, la majorité, parce que l'État doit sécuriser tout le monde. Mais si vous avez dans l'élection tribale, il y a des gens qui ont une majorité, très bien. Il y a un moment où petits esprits, c'est Servaka, on va ver la biso. Ngande mona boye tokolinga te étranger ba yawa ndo mona kina campagne yawa ye ozali nani nazo tuna biso to ba bisa biso identité ba passeport na bato mais bato wana avant ba élection batambola na bango ensemble to mona baloba moko ngai na moninga lobi na chiruna chirumba muso lobi na Kiswahili muso lobi na ainsi de suite mais comme le moment élection que il y a les étrangers ça c'est la manipulation. Très bien. Nanyo solobi o Serge Taboko. Bino Sidé, vous êtes d'accord. Merci Merveille Souka. Question peut-être avant dernière question. Pensez-vous qu'il y a une solution pour la cohésion nationale dans le dialogue? Solution c'est la cohésion nationale. Mais cohésion nationale, ce n'est pas d'un coup de baguette magique. Cohésion nationale en BIA, il faut dans le soukola pota. Que soukola pota, c'est-à-dire parler la vérité. On va dire que dans la cité, malgré que nous qui parce que Bamsou Bazaki a posé des faiblesses. Surtout partir dans RCD. Ils avaient les problèmes. On est RCD pour tout le monde à la télévision. Ceux qui sont puissants sur RCD Azaki Nango. Ceux qui sont peut-être bien Bazaki Nango. RCD a des négociations. Parce que l'RCD occupait 55% à territoire. C'est-à-dire partie orientale, nous sommes beaucoup là-bas. Vous comprenez maintenant? N'est-ce Kinshasa n'est pas wana so baki na légitimité sociologique ou bien la légitimité politique mais sociale banga ba pas négociation la difficulté c'est que bato bazala ki basimba ki ba institutions à Kinshasa Kabila bande ko souffrir peuple azo lingaité ça c'est la vérité régime a fait Kabila na depuis 2001 si to que la élection ou bien la élection n'est que 2006 on a dit faut lamba faire Kabila problème ndengi de pesa de biso ki ba Rwanda ba belebe ba est kuna webi makabalobela biso ba Rubero ainsi de suite donc mutaki moi ko jouer la crédibilité zalaki bo bazaki sima MLC malgré bango pe bazaki soutenir ba Uganda mais problème zalaki que portion MLC zaki moké alors ba rapport de force na nyo se bande ko tina ba ke ba vande sika moko et ba benga ki pena opposition non armée ça dit des PS ainsi de suite soutenir si bazaki wana mutako ça tout et to vendre ensemble on fait des réformes on parle d'abord la vérité. Après la vérité, on va la vérité. On va comment qui on déminer. Moi, on comment qui va la monter. Boto limbisi. Tout tout ça qui m'a camé les cas qui bosso et que ça les mains se sauter. Ndete ko ça la réconciliation. To sukwa ni maboko. To yambani. Ndeko nangai. Omoni do kola ta sambla ya mbote on ndeko ka Félix apesa ki batte faru kuna na sini mukuru. Ah, ça sambla. Bon, bah, les papiers, oh. Mais pas bien, mon tourné. La boité. Mais ça qui monte au cas de monter, ma question qui monte au cas de monter, ma tombe, tu vas dans ton ça m'a senior. Et ça les baiser à Gida. Mais bon, vendre qui va sur qui? Eh, papa. Va vendre qui? Tika. Imagine-moi. Le monte penda qui va payer ni à bien. Mbote pesa mina na Katumbi, mbote pesa nina Jean-Marc Kabundi, mbote pesa nina na Mukwege, mbote ata Kabila soka boyi ba collaborateur ne bazali. Non, on peut foyer après la cohésion nationale. Beaucoup de 600 millions ba toti bango bazo diriger. Non, on foyer. Boyi. Gouvernement municipal Félix ya 90% bato bazala kachukuna ndi bazala na rebellion. Musa na rebellion. Bemba na rebellion. Naba na kotangi liste. Menda na rebellion. Naba na kotangi liste. Bon, on va soutenir Félix à 90% de la rébellion. On va tirer les bandes, il y a GS peut-être dans des listes, c'est ça. Bazar Mouké, nous on se bat dans 4 masolo. On va soutenir la cohésion nationale. Il y a un peu de presse. Va soutenir Kagame. On va soutenir Nangate. Nangaza Moutinho sacré. Bazar na Félix c'est comme mais mission qu'on met au salé par la bino. Ce qu'on le bika likambo. Ok, mais tout nanga. Biso Nangate. Nanga motopé à publier qui.
Oh, bon, on a besoin de la vérité des îles. Tout nanga défendre Bango. Nanga n'a pas mis bon. Babo Olanda Bango, tu vas comme ça, que Kabila, Kagame, sur la Kagame, Kanalola. Ah, vas-y, sur la Kagame, autre Yamba, représentant Kagame. On a Baba Koutani. Diplomatie. On a Ange Gabriel, diplomatie. Diplomatie. Bon, mandé comme il là. Bon, mandé là. Allez. Olanda Bango. Tu comme la souka. Le problème, c'est ce qui est Zaliki. Tant que vous êtes sur la Nanga, bon, on va Kagame. Kagame, si Félix nous a dit que Kagame, devant Macron, Kagame dit que Félix dit que Kagame tue dans ces pays pendant 3 décennies. A négocié avec Kagame. On signe des accords d'habitualisation. Il signe des accords avec Museveni. Bon, ceux qui veulent que moi, Mboka, Nanga, bon, ma mère, au Salibino, là-bas, c'est ça que Mamba, Botika, Ngoto, to vendre, to soukro, Boko, et ils ont gagné sous terre, to organiser de bonnes élections. Ils sont pas, bon, après ma casse, aussi, ça a bien en côté. C'est qu'on dit que c'est la solution aux années. Solution aux années. À part, il n'y a pas besoin que ça va continuer sur l'élection en 2028. Mais guerre, va continuer la caca. Avec tout le monde escarmouche chez Zamabé, hein? Mon escarmouche tout les Zamabé. Bon, Mindou qui ne fait que ça sonne pas comme ça, la capitale, ça sonne bilon, regardez mes lèvres. On va frapper à partir d'ici, pas. Merci Serge Taboko. Là, c'est pas une macassi, une émission Moukolelo. Pour prendre ensemble, une cohésion nationale. Et un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quel atomique. Bon, ça va rechercher un peu l'article 217. Papa, il faut rencontrer le couteau. Il y a réfléchi à ce qu'il a fait. Et comme il y a un côté, on a le Rwanda, le bis de côté pour la conscience. Rwandais, me frère, tant mobimba. Malgré comment anglais, faut le côté, traduction, ils pour la maîtrise anglais bien. On monte à la moussala, on va faire ça. Des photos nous comme conscience, nous sommes dans le rapport, tout le monde. Merci. Au plus, ils ont des arguments. Bango a violence. Bango ne gozo pas avoir quand on a créé l'infraction. Des problèmes sur chacun dans la barabi, Bango va sodomiser na communicatrice na Bango, aïe Bango qui communautaire. Chacun dans la dernière fois c'est Bango comme ça. Mais bah preuve, Bango preuve, oui, juste des preuves. Bon, mais Bango ça va bisonner. Bango dans la justice. Tant au Kaboul, yo Kaboul. Bango dans la justice. Bango dans la justice. Limite à 30 secondes. Tant au Kaboul de Alobaki, tant contre la frontière. Tant au Kaboul de Alobaki makamba ko iba mbongo. Tu vas bisa Kaboul de ma preuve. Moi na moi sur na de sogi de nous chasogi de nous chana a finga kabato mi commence wana. Yene motabaki ke basara ke na sim. Yene na biso ma preuve. Allez. On va la victime la preuve ndenge. 089 52 66 986 to comme la souka. Merci Serge Taboko. Na ndenge ni invitation na biso na Sembula, l'expert que za patriote pour nous servir mboka na biso. C'est pas une makasi na ba recherche aux ali ko sala, il y a ba article oyo. Na pe fona luka yango, c'est très important. Donc on va s'engager pour une unité africaine. Oui. Ça peut être ce que mon bout aux aki ya za ki ba intervention ba Tchad partout. On me met Kadhafi qui n'a besoin de tout ça nini États-Unis d'Afrique, vous bien. Et c'est ça qui m'a dit. Idée, il n'y a pas de contrainte des occidentaux, les Français, les Colombo, les Malais, les Bois, les Bango. France a l'ingité. Les Bois, les Bango. On est Cameroun, ah, maintenant, il faut avoir une armée. Allez, merci. Il faut avoir des moyens. Alors, comme on n'a pas encore de moyens, il faut tout ça. Merci, Merveille Katumba. Merci, Gédéon Toula. Merci, Mandégono Salandi Bissot. Au Koutani Lendi, la numéro Sika. Allez, Serge Taboko, bon, qu'on est écolo. Merci. Merci.